Noto ya rapport sexuel bisonos to yebi ezali ba femme na ba mari de nuit. Tango ba noto ba esprit na ba continue na vie na yo. Conséquence à liboso na vie ya mutu ba ko créer yo ba infection. Bangone bazoya na ba infection ya makasi, bazobeta bat na ba hémorroïde ya makasi, bazo créer ba maladie incurable na kati ya nzoto. Ceux qui osa célibataire bakobeta yo na molimo wana ya impudicité. Mais eloko bako permettre yo sala teza kobala, oza la mobile, oza la mwasi. Ceux qui ont des femmes ou bien mari de nuit pour ozaliba la tala bakotine yo mobile ya mabe o yazaka ya monde na bango pour ba yebi ke fo mobile wana utilizaka yo bazwaka ba perte na yo ba système na yo ba utilizaka kuna bandoto ya makolongulu ya kozanga bilamba ya bilamba toboka ou bien ozo sukola na mayi oza ni ou bien ozo sukola na douche bato bazolika bazotala yo nyonso bandoto wana ezola kisasini kaka moko esprit na yo ezali impire. Ceux qui ont perdu vêtements spirituels na yo otikalini oza ndenge moko na bandoki na ba sorcier o bakina koloka na butu bandoto na yo ba mina yo ezala kaka bato bakufa o nazalaki na tata mwasi akufa nazalaki na mama kuluta kufa nazalaki na mama lek misusu même tu manges avec eux. C'est très dangereux pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu te rêves, tu es toujours dans la maison familiale. Tu te rêves, tu es toujours là-bas. Dans la maison familiale, bozaka kuna, bozo sala ba fête, bozo organiser, bozo lia, okina ki bodo. Yo bando tonu suzaka kole kuna. Koto okenda, ata obala, ata obota, ata osalak. Yeba ke yo bazo réclamer, yo bazo reconnaître yo lokola na bimate. Okuta par exemple un président de la République, okuta par exemple un batmo boya minene. Okutana na batu wana mingi na butu bino batolota bandoto wana à chaque fois lota kango nzambe a interpella kayo une grande bénédiction esengeli ya na vie na yo bako peso libala mais libala wana kozana stabilité ya malamu te ou bien mobala bana onyoko la kayo ou bien bana mona ke bana bazo troubler yo qui ne ezate parce que bazo reconnaître que tu ne mérites pas d'être marié mutu lota kana bande de l'école il est difficile na vie na makambo sranini e funga na utaki ko sala annonce que na kozana Paris pour la délivrance ya bato en privé nazala ki pe na France bato ya ndenge na ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya ba blocage babiki bato ya ba maladie babiki bino moko botala ba témoignage na mona ki kaka na nos nega lobaki ke na kozana na Paris donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout l'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite ezala ki privé na yebo e ba yambi biso to vandi ale moko akota ngai ngonga na ngai koki na koti pe oyaki ndeni tango ati liboso bano tambola bien te na yaki na begi ndenge na lobaki pe na tambola nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi na wutu ku toilette na ke na begite pona ndaku na nga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na sengote na sepelaka te libale lengite après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na comme tu na sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc si ko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso kwe na mai ti siko na banda ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yambi on fait ma peine à Kangia. L'église sous kei pour kutana même na pasteur. On mona ke bazo kambika yo okotate. Donc na bayela na ngai. Donc ya lelo na ye donc pas Moïse na mona ka na télé ba publicité. Donc to ça na ebo farafa. Donc asali makamine pour na ngai. Gloire à Dieu. Ngai na yaki pa ya papa Moïse pour un problème à misu ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche. Na zai comme on a presque pas même lunette dans la degré makasi. Na sima na délivrance na moni misu très bien. Même sans lunettes, nazo mona liso ya gauche lengeke kufa na mona parfaitement. Nzamba papa Moïse azwa lukumu. Vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso apambola ili sabak sa susungu ya belebele na kati na ebo hésiter te azaya nzambe. Amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto
Voilà, encore et toujours avec le frère Josué, nous allons continuer toujours dans Bongo, les songes, rêves, ndoto, cauchemars, prophéties, même bloc on a surtout étant et longo. Donc on continue la série. Il y a, je m'excuse, donc on continue la série. Il y a interprétation, il y a ndoto avec le frère Josué. Papa Josué Boni. Nous avons la deuxième partie de Moussou santé et puis Moussa Nanzamé qui est bien. Oui, santé Zamalamo, Moussa Nanzamé pèse Ezotam Lanitoko, Angolo Nzamé, Nzamé Batiki Bissote Azana Bissanto Kato Sansana. Amen. Voilà, le somme pour que tu aies la deuxième partie de Bissot vraiment approfondie. Ok, tu Samueli. Seigneur Dieu, te pambolio yes, merci Mokonzi, na moment qui toko pesi. Yo oyo pesi biso makasi, ou accorder biso grâce, ya ko se retrouver awa. Tikalo kumuye bakozonge pa na yo mokonzi na bomoi de tout puissant le Dieu de gloire. To beleli bonzambe na yo ezwa isika awa. Seigneur Jésus-Christ, kubanda debi ya masolo na biso kino suka, yo nde nzambe oyo bakokamba pe ozwa contrôle. Na tiki bande ko nyonso o bavandi bisika nyonso bazali na bamboka libanda partout. Seigneur Dieu bako disposer mitema na bango, disposer ta na bango Seigneur, baye bakoyoka ko participer na o ezali motuya. Nzambe moto nyonso akoyoka. Papa azala consolé na katia message de Kobima Awa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi bon te bonheur te lobi. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu, Papa Josué. J'ai quand bien tokendaki na première partie na ba interprétation ba ndote belé expliquer biso ni des ali songe ni des ali rêve oyo ba te belé peut-être ba na confusion. Alors ça biso plaisir makasi mais na deuxième partie na biso toujours qu'il y a plus d'interprétation, toujours qu'il y a plus d'explication, il y a peut-être raté. De quoi l'autre raté, de quoi à Kangaka, c'est du sarabando toté, de quoi ce qui a loti, il faut les camouer salement. Et bien là, mais papa, c'est que ils ont denté. Pourquoi le bagage bon est denté? Pour tout nous, ce bâti Kangaka, na même fil d'idée, on a que ngando tu nga soki na lote sale makata raté ezadon mais yo bisi ezadon te bande ko timi tout de questions ndengo na babi za rappel don rêve ezadon. OK, merci beaucoup. Pour la question na biso comment ndoto bio ko lota ndoto ezalaka don tende na expliquer qui autrefois na expliquer ki na loba ki ndoto wana nde na pesa ba faculté nyonso na kati ya faculté ya na kati ya esprit to na kati ya faculté na tangaki na expliquer ki ndoto eza poste o evanda na moto nyonso parce que ndenge tozali bo na vie moto nyonso depuis abotamati âge akomi quand même asala amona alota ndoto moto mibale quand même. Donc ça veut dire na oyo nyonso na rolo bakina mokinde tozabo lokola moto nyonso na faculté wana akoki kolota. Mais si comme la différence, il y a na bateau balotaka et kokisami na mususa loti kokisami te wana siko yo place wana ndeto zumi na to expliquer en clair. Mais le ko na expliquer ki bien que ndoto eza donté ezali faculté songe auto bengi songe eza faculté na expliquer ki yango eza na 4e position à niveau ya esprit parmi ba faculté na tangaki libre arbitre o garder choix faculté à ko choisir à ko boya to kondima na tangaki lisusu faculté intellect eza toujours na kati ya esprit oyo eza na ba faculté na kati ya intelligence sagesse na discernement na ki otanga 3e faculté ya esprit ezalaki faculté pressentiment au soit to bengaka se sentir en avance 6e sens en ngala 4e faculté na tangaki eza songe de 4 wana se va na niveau ya esprit de le corps déjà tous les 4 eza ba faculté ya esprit ça veut dire eza donc ça parce que mutunyo ça za nango alors comment on ndoto eko kisamaiza siko message. Ça veut dire que mususu bazalaka aloti ndoto ekokisami. Message autant nzamba pesa biso message. D'abord na kozunga muke pour expliquer que importance ya ndoto eza message. OK. Mais ndoto ezali message. Eza canal oyo nzamba lobela biso. Alors na kati ya message wana na lingina expliquer clair. Ndoto apesa biso ba information ya autolobie. Ba ndoto oyo ezali relatif au passé. Tozwaka ba ndoto ezali relatif au présent. Tozwaka ba ndoto ezali relatif au futur. Toza sikona ba ndoto ya état d'âme. Ba bengi ndoto ya état d'âme. Ezali toza sikona ndoto oyo lisusu tokoki koloba ndoto ya attention oyo nzambe azopesa attention na moto.
Donc ça veut dire partie on a vu expliquer il y a notre état d'âme ezali nzamba zolobela mutu makambo ya état na ye ndenge mutu azali malade spirituel ya mutu parce que zana bato zotambola na bango bo baza malamu physiquement mais spirituellement bazana malade na niveau ya esprit na niveau ya âme. Ndé na expliqué que mutu azalaka na maîtrise ya esprit na yete parce que corps ezali vie personnelle ya l'homme ezali physique âme ezali vie personnelle ya mutu o ezali invisible esprit maintenant ezali vie impersonnelle ya mutu ça veut dire mutu agiraka esprit na yete ça veut dire ezana bato na kati na bango baza malade esprit na bango ezana malade corps ni âme ezana malade alors nzamba koyi kopesa ndoto wana ezo signifier état d'âme ya mutu. Parce que d'abord l'importance na biso nde to vivre bo ezali ceux qui tozo sambela tozo sala nyonso bit ces amours que toza la malamu na ndenge akati parce que lorsque Jésus-Christ a koya na lèvement to eba ko sala lèvement alors ceux qui suko na kati na biso toza na maladie eza difficile que même na vie physique tozo vivre makama malamu ya ko kisama bate belé bazali ba problème bazo souffrir azo luka msala ezate azo ba maladie ezo prolonger na vie na ye libala ezo yakate kobota bana ezate voyage ezo yate mais mutu wana na pongi na ye azo mona kama mais makamo azo mona siko na pongi na place ça cela comprendre beza nini mais azo comprendre te or le lenge mutu nyonso en tant que créature oyo nzamba akeli na mokili en tant que créatif. Nous avons en tant qu'un père créateur qui est un père responsable, à gérer Batunion, Atika jamais moutou à l'ignorant. Nous avons averti à Moutoutou. Le Cambonion, parce que le bateau qui est à la erreur sur le Yumbalamoko aux Zambie à la base. C'est Dieu qui est à la base. Non, c'est Dieu qui est à la base. Tout ce que je suis en train de vivre, par exemple, c'est ma mère. Par exemple, ok. Alors, Nzambe, ce que l'Ingarata, et l'Oko est tout comme Eza, c'est ma volonté en tant que Dieu, ou bien Eza volonté dans la tête, Ezali attaque à ennemi, et où tu es en vie na yo, ou bien l'autre comme lui Eza erreur na yo moko. Erreur na yo moko, ou bien l'autre où tu es Ezali erreur, il y a un parato quelque part et où tu es. Donc nous avons ça sur l'information pour avertir. Alors si qu'on se Eza notre état d'âme na yo, état d'âme Eza maladie à 4. OK. Et quoi que ça m'a après. Tout comme Peroko qui s'amaté mais bon mami na 4, tire au bon maillot kena. Donc si quand on a matalisation ndoto wana et quoi que ça m'a physiquement boy comme on a noté. Donc quoi so to lobi na catégorie ndoto to expliquer qu'il y a bato bazana sorcellerie inconscient. Et ça rare mutambo na sorcellerie se manifester physiquement boy. Ça veut dire ndoto wana ta mutaloti a loti ndoto wana ba interpréter les a robeta des années à retour au monde à manifestation ante bimi libanda parce que ça maladie ya 4. Wana za ndoto ya itada. Siko ba ndoto o tozo luka ba misala, ndoto to luka voyage, ndoto tozo luka bana. Nde wana za ba ndoto ya matériel physique. Lorsque l'autre ndoto ya ndenge wana peut-être ba luka musala, nzamba pesi yo. Ekoki kokoki sama. Pourquoi na lobi ekoki? Parce que tant on nzamba pesa kana monde spirituel, il y a un mystère. Ça veut dire, on a expliqué qu'on a expliqué sur Cléba, on a comprendre. Et ça, on a bateau, on a kazo sambela mingi. Azo senga nzambe pesanga mwana pesanga musala na bala ba bien matériel na biso nzamba pesaka tango nzamba pesi ezalaka na vie na monde neto sambela boza na part ya nzambe eza na part ya mutu. OK. Eza na part ya nzambe na part ya mutu ezala ko bonga ezala ko bika nzambe siko en tant qu'un père asala la part na ye siko pas retira la ezala part na biso ba pe o sala pour récupérer. Ce qui monde spirituel aujourd'hui esprit azana droite. Âme nini corps est à gauche, âme est à 4-4. Alors, âme n'est pas victime, il y a tout. Il y a un mauvais sort, nyonso. Et à la bénédiction, et à la malédiction. Et tout maka likolo ya âme. L'esprit a batazalani à côté. Donc, âme n'est victime, il y a tout. Ceux qui sont là qui la moto. Âme n'est on passe il y a un centre. Il fallait avoir un esprit à centrer dans les autres. Si le lokola y a un nakati à centre. Partie na musu dans le monde matériel, d'accord. Partenaire musu na monde spirituel na esprit. C'est quoi ça la ceux qui mutazo sambela nzamba pamboli. Nzamba pesi déjà ceux qui azo luka mutuka. Na monde spirituel nzamba pesi mutuka wana. Nzamba okitsa pena ba ye ba pesi mutuka wana zu yango na monde spirituel déjà esprit na ya za assez enrichi déjà à récupérer yango. Sikoyo wana part ya nzambe. Part ya mutu sikoyo zo senga mutu ezana ba procédure, ezana ba connaissance, ezana ba chemin biloko mutu sengeli ya sala pour longwa spirituellement comme physique. Donc marche wana siko na kati siko loko tolinga to expliquer wana ezake tango nzamba pesi ekomiawa so polo nga physique ekobima boyete siko nzambe siko akosala localisation
à localiser mutumo boy pam atali na ba relation na atali ndenge ozaleli à la créer canal à luka beti mutumo boy atali mutuambi mutu en cause capable de pambola par exemple na mutuka to na lupango alinzamba localiser yo so nzamba atali entre mutu wana na yo a po bokuta na yesenga nini à la créer sur comment luka ba opérateur tant que luka opérateur mutumo bokingani mutu wana zo sanga ki okuta na yo sale musala ya mukie nzamba toucher mutema na lobina na kisali yo cadeau eloko siko tant opérateur wana azoya siko na ba moment wana siko wana nzamba créer aye et comme siko par na biso yesenga siko mutu faut tambola na balinema na nzamba ou bien na kati prière ou bien na kati kopesa osali offrande oyo kolamwisa mon bilo eza na spiritualité et comme physique ou bien na kati prière makasi au bloquer au buki ba blocage parce que batebele bazamba blocage nzamba pesi bongo à partir nzamba pesi siko na monde spirituel wana on a zone yana silisela wana il y a des esprits il y a des mots très forts o batele makawana entre monde matériel et monde spirituel o bazo refuser bazo boya yo ko pamba mati ceux qui balakela ki yo mabeke bino na famille bo balakate tango libala wana ezo ya déjà na molimo zui etika lisuko ekokisama tango nzama bani ko créer ba situation bango sur ba telemi place wana babani so ko bloquer bénédiction ya molimo ko comme fizimate à partir wana tango bazo bloquer ba comme sur ko sali ko créer le suko pe mabe tango nzama zo créer ba situation ya malam po kutana ngo bango pe ba comme fungula pe banzila mabe po kutana ngo en même temps si que loko wana sunga chrétien se sunga mwana nzambe to sunga mutu oyo azotambola na nzambe na ba prière na ba processus siko ndeni suka esika ndoto ya ko sunga biso ezaki tango loti bongo ozumutuka ozulupango ozumbongo ozumusala loko bandoluka automatiquement ko sala nini o expliquer mutu aza homme de Dieu aza na connaissance et interprétation puis explication et puis ndoto esuka kaka na interprétation te papa ndoto ezali soki to interpréter neti bona interpréter na za na chaîne ya ba prière na kati ba prière wana na yebi na kopeso bandia wa osuka wa komi na suka canal efungwama parce que ndoto eza message eza révélation eza vision nzambe siko tango expliquer mutu ndoto wana mutu wana so tango interpréter fa peso ba itinéraire a peso ba directive a kambayo a peso sala boy siko loko loti boye faut prier boy faut sala prière boy faut sala boy tango mutu asali pa pesa nini ekokisa mais siko so mutu ko interpréter liboso azate ya mibale yo moko yebite il fallait quoi il fallait sala nini ici ndoto wana ekokisa mate nde bato baza victime ki aloti etikala ekokisa mate bakabela ba mbongo bakabela ba mituka bakabela et tout nyonso wana eza etikala na monde spirituel ba démon wana bazalaka bazo bloquer yango donc yo nzamba ki lo sambo na ngate OK nzamba yo ki ngate minde na lota ka ba pesi ngambongo ngaso na loti na zwa ba mbongo ekokisa mate mituka azoluka bana azomona bango ezokokisa mate do nyonso wana eza na monde wana ekarmi place ndo omoni na question na bino bao bazalaka loti ekokisa mite eza manque interprétation na ba principe voilà mais eza na terme moko ba kinois ba chrétien pe belé ba mo sala lango mona elaga ay chouagate et ratarate o ezali comme prophétie ba pesa ye to moi ba timusu ba kufi na ba prophétie yo zokende poto akufi yo rozwa mbongo akufi nango yo kozwa boyo kosala boye e monani tinde kwa tiki biso pepeli kama moko mabe komeli prophétie wana et se réaliser te toloba baza ba faux prophète to muto ba bwakeli prophétie nde atamboli na marche te ndenge yo lobi awa pour ka saisir opportunité ya ko zwa o ezaki comme bozunaye voilà. OK merci papa ya liboso na rozonga koloba ezala ba magicien ezala bato bazo prier normal ezala ba faux prophète bato bazo ba miroir mona ka makampo alobaka ezala bato bazo tamona nzamba solo bitezani magicien to mutu wana aza mutu akota na monde molimo OK amona ade makambo akoki koloba makambo eza vrai mais le problème na bango ezaki ye tango ezobima na munoko na ye eza lokola prophétie anyoka donc ça veut dire magicien nga za na ko lobeloko eza vrai mais le col bimi place où ebimele lisiko yonde sali ke détruit siko eloko wana eza sous accomplissement te ça veut dire bible lobaki tango Jésus azo sala partage na ko le bango sous forme ya débat na Satan tango uti ko 640 jours na ye Satan azo ebisa ye et komama ke ce que otiki likolo ba minase ba ange ba osani ba yamba yo wana eza na Psaume 91 quand il a donné à ses anges de te garder à toutes tes voies de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ça, verset biblique accomplissement. Mais le coup, les hommes, ya Satan, les diables, Jésus ne pouvait pas faire ça.
Okay. Donc ça veut dire Jésus a koto saté. Oh, Satan, le bas qui est un verset biblique, c'est la parole de Dieu. Mais Jésus a koto saté. Ça veut dire prophétie comme il m'a monokandoki. Et ça vrai. Mais le col où tu es pas magicien, ou on a souké BBC. Parce que on va faire ça à gauche, à droite. Et alors, moi, je suis là à Koufakate, ndenge bato le babango nyonso. Mais na ko rappeler ce qu'on a mon abino ko le baké, moi na là à Koufakate ali yango. OK. Na ndenge nini? So to zong ne bandi la Genèse, tout le monde a promesse on zamba zo la ni abandi la Abraham. Après que la Abraham que robota je multiplierai ni descendance na yo ko za loko la sable ko tanga ngote na opesa ça comme la place na pesi au pays ya Cana, na maboko na yo. Na moment wana Abraham s'est retrouvé na Cana lokola étranger. Azo vivre place ku tezate et puis pays ya Cana ezana batu na carte mais nzamba la ki Abraham ke pays yo vandi yo. Ozampa na zo pesa na maboko na yo. Nzamba lobaki na Abraham. Mais Abraham a vivre nyonso aboti Isaac asali nyonso mais atiko za pays wana te. OK. Akufi na promesse. OK. Isaac aye. Avant que Abraham akufa Abraham a raconté histoire wana mwana Isaac. Bomoni pays oyo eza abiso ba pesa biso nzamba lobaki apambolinga ngo eza abiso za maboko na biso boyena boy. A rappeler l'histoire prophétie. Mais ya akufi a monité moi na tika na héritage ya malobo. Pays oyo eza abiso tokozo yango. Akei ti aboti Jacob nanani na tour na yepi a rappeler bango. Bango yepi akufi ça ki azwa kana. Jacob a tika a rappeler. Oyo a rappeler, ba rappeler tu Israël ba se retrouver na Égypte, professeur ko samedi. Babimi Égypte ba na désert ba on so babimaki na Égypte. Bit ke to ke kana. Ba kufi na carte désert. Ça komona mboka bilaka. Mais baza bana banani. Na bilaka. Peuple onza masani aponi. Et puis bazo tamwana nzambe. Bazo mona loboko nzambe. Mais bilaka oya komona kana bazo mona ngoti ba on so basini na désert. Donc génération oyo yaki ko zo promesse ya prophétie pour ba kota na kati ya kana ezali Josué. Je souhaite que bazoya neza mapesi ba directif ne ba yesu ko po ba kota na kati ya kana esengela ki Josué aza prophétie vision ko ba abati ba hôtel. Tango nzamba bando pesa message. Na kati ya message na bango nyonso wana accomplissement wana po ekokisa mapasi na par nzamba lobby par amour. Il y a des offrandes nous devons faire. Okay. Il y a des offrandes de sacrifices, il y a des offrandes de paroles, il y a les offrandes, pardon, hôtel de sacrifices, hôtel de paroles, na hôtel des offrandes. Il y a au moins 3 offrandes, hôtel où ils ont bâti dans le monde spirituel, où ils utilisent la canne, ils magicien tout. Biso tu respectes la rangote. Pour maloba où on a lobby la prophétie coca, il y a des sacrifices à faire. Sur ba oh yo so mona ba promettre ye akufisa ki akokisama. Azanga ki manière ya accompagner prophétie na yoana. A payer ki ba prêter. Parce qu'il y a des prix à payer. Tant au prophétie, il y a qu'à bituma payer les marques. Alors il faut oyeba pour bituma wane ye et pekisa yo za ngote sur rosa na kati ya bonzambe na message ya solo pour vivre le kola babiso yo o no sta lota yanga na rolo babo. La majorité bandote be na lota ekokisama. La majorité donc nazanga morote na zolba ezapena bato oyebisa ke nga personne lota sala nini ekokisama siko yo so lota ka mingo ekokisama te faut mituna ba question mizonga lokandenge nini ko za po ya pe bana kokisama. Voilà, papa, je souhaite une autre là pour 15 minutes pour qu'il ne puisse l'interprétation, pour expliquer ban Nzambe et puis au solana ban Nzambe ba o ba lota raté ne la tuna que l'autre fois na ba o ba lota wa ko saisir bandoto na bangote. Bande ko na suka basala ndenge nini pour bazwa solution par rapport ya maladie bazana ngo pour eza maladie soko lota raté eza maladie. Là je tiens à vous signaler c'est que ozana mutu to pe diabolo moko a bloqué ou quelque part. Alors ndoto et kebisaka biso et sungaka biso na makambo ebele. Alors tokotika yo na suka et puis osambeli pona bandeko opesi programme ya itonga ba ope ba kolinga bazala nayo en ligne pona ba prière pona makambo ebele partage ezala eloko moko malamu na tikeli yo miko papa. Merci beaucoup. Si ça na biso émission à l'héros. OK, merci beaucoup. 15 minutes. OK, merci beaucoup papa. Pour na bana Nzambe toujours ngaka awa na interprétation na biso ba songe parce que songe ezali secret ebomami na kati. Yo ozo souffrir olota kate. Okansate ko soko olota kate nde bandoto message nzamba pesa kate. Nzamba pesa. Mais le kola yo poste téléviseur na yo ekufa. Voilà pourquoi c'est difficile de comprendre makambo susu. Et ça ba avertissement o nzamba koki ko avertir yo. Ayebi so sala attention.
mais le col ndoto na yo lota katomo na makamozolo kana monde molimo te bien aimé dans le Seigneur okende ko tutana donc mutu oyo azana vision ya ndoto na yete azana kola mutu kezo tamula mwinde zate mozana butu okende ko tutana. Ça veut dire bandoto ezali chemin oyo ezo expliquer biso clair. Autrefois, on a expliqué bandoto, to parla qui na ndoto ya liboso na expliqué qui selo ndoto ya songe oyo lingi koloba balia kana butu na expliqué qui bino kolia na butu za sorcellerie inconscient na première partie na biso ndoto na expliqué très clair na expliqué qui bandoto o balia kana butu ndenge ezo nuit na expliqué qui ndoto ya bato ya sertuvaka za ni azana bilambate na pesa ki signification nango ndenge ni mutu zolala ozola mukozani pona ko expliquer d'abord ndoto ya nidité bande konanga o bozalaka ozolota ozo se retrouver dans nzela ozana bilambate eza signe réellement ya sorcellerie inconsciente. Alors pona ndoto ya bato se retrouver ni ozana bilambate tozo ke na verset pona expliquer bibliquement comprendre l'importance ya bilamba oyo yo bungisaka na butu importance ya vêtements spirituels eza nini na vie na yo tozo ke na Apocalypse 16 verset 15. Apocalypse 16, verset 15, la Bible dit ceci. Tanga tozo tanga nayo Apocalypse 16, verset 15. Yo mutuzara ozolo tabilama na butu ezate. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Oh, la Bible dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui garde ses vêtements pour qu'on ne se voit pas sa nudité. Bible zope qui sayo que nudité na yo comme on en a té. Et zali na ba sens mi balé o ya physique na ya spiritualité. À chaque fois o lota ka kozana bilamba te bien aimé dans le Seigneur, et zali fruit, et zali infection. Il y a sorcellerie na kati na yo. Pourquoi nazolo bandenge wana pas c'est ce que tokeyi biso bana na nzambe ndenge tozali awa ata na molimo tozala na vêtements spirituels tozala kaniti. Bandoki nde bango bat bazalaka ni bazalaka na bilamba te passe bakina koloka kani mais tango yo lali ozo se retrouver que na butu ozo la muka ozo na bilamba te et puis ozo se retrouver ko ozo na nzela neti mutu mususu azalaka oloti na nzela o se retrouver na nzela ozo na bilamba te oza vite mususu se retrouver ozo tama bilamba pasura et toboka mususu tama ozo makolongulu bien aimé dans le Seigneur bandoto ya makolongulu ya kozanga bilamba ya bilamba toboka ou bien ozo sukola na mai ozo ni ou bien ozo sukola na douche bato bazolika bazotala yo nyonso bandoto wana ezola kisasini kaka moko esprit na yo ezali impire ni nango essuyer esprit na yo puissance ya sorcellerie inconsciente nde ekoti na kati. La majorité de tout le monde perdre bilamba spirituel na bango parce que bima basala s'accouple na ba esprit. Ozomo no kanisi mobali aza physique aza normal or aza esprit tant on s'accouple na ye mariage et ça le makawa na rapport wana automatiquement au kotisi suyer na kati na yo. Ceux qui mutu wana zaki na misala mabe ba ke âme na yo ekoko ma polluer et comme suyer automatiquement yibio vêtements spirituels. Mais soso balotaka bandoto wana baza victime makamwa eza bato bazo sala rapport sexuel à désordre bazo vivre na n'importe quoi ba pratique inutile ba pratique sodomie et continue kati ba lit conjugal et à partir de biloko wana ozomona que suivre ce qui est conti automatiquement on peut perdre vêtements spirituels. Or ceux qui ont perdre vêtements spirituels na yo tikalini oza ndenge moko na bandoki na ba sorcier o bakina koloka na butu sikoyo mutu a perdre vêtements na yo wana zo se retrouver aux alakani aux bilamba te. Il y a liboso Bible zo avec biso en Apocalypse 16 15. Heureux celui qui garde ses vêtements parce que je viens comme un voleur. Bien aimé yo o mona bilamba te. Yeba que ceux qui Jésus-Christ a yé le lot okozana place à côté okenelo lati ato sambelaka ato jenaka ou imposaka bat maboko miracle les salima mais sache-le bien que si tu n'as pas de vêtements spirituels tu te vois toujours dans les songes dans des rêves que tu n'as pas de vêtements il faut faire beaucoup d'attention. Wanando toi liboso ozana sorcellerie inconsciente le coup la sorcellerie est une puissance impure tant que continue âme na yo infecté directement au perdre des vêtements spirituels et aussi li au comme utiliser wana zando toi bataliboso okobenganga tokostolola na kopesa ba directive parce que ça déjà bandeko o bazana kati ba séance ba prière bandeko o tozo passer na bango ba prière ya ba 7 jours tozana bango tozo passer na bango ba prière ba 3 jours bazo passer na délivrance pour ba comprendre ni nezo sana kati ya kobenga na esprit wana. Deuxième signe ni bandoto na biso
Oh, monsieur, tu peux expliquer la journée à l'élo. Mais expliquer qu'il y a qui a bibembe. Mais expliquer pour la bateau, l'autre a matanga, bani, expliquer qu'il y a 3 phases. La première partie, il y a expliquer qui est clair. Et maintenant, oh, il y a qui est bateau, l'autre a se retrouver dans le revenant. Les esprits des morts, bateau, les gens qui sont déjà décédés. Mais aux autres, tu es toujours avec eux, tu manges avec eux, tu causes avec eux, tu te journées avec eux. Nabanoto na yo ba mi na yo ezalaka ka bato bakufa, oh nazalaki na tata mwasi akufa, nazalaki na mama kuluta akufa, nazalaki na mama lek misusu même tu manges avec eux. C'est très dangereux pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà bosunga kaboyebi. Tozana quartier Kauka, tokangamina université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Kolo apesa ki initiative, tof bana na Goma. Ça fait déjà une année Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants ndenge bozomona na bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndako ya 5 chambres, tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pepa o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est Tango zolia na batu bakufa, tango zo solo na batu bakufa, ya liboso motu nyonso azo vivre biloko wana eza boye. Tango yo na butu na esprit na yo, ozana ba camarade ya bibembe, ya liboso na vie na yo ebembe wana ya si akufa. Akoki jamais ko vivre na monde physique monde ya batu. Tango yo zo vivre siko zo se retrouver na batu wana bozo partager na bango. Yeba ya liboso ke na vie na yo physiquement na yo ebebi. Vie physique na yo et baby, ça veut dire na domaine matériel. Oh yo nyo sezali ya yo, ezaba activité na yo normale, libala na ba domaine nyo sozo luka. Attaque ozo vivre ozo lia ozo mela yeba ke vie na yo wana eza kobeba. Ça veut dire elingi koloba ke muto ozo va na bat bakufa. Elingi koloba ke yo pe na vie na yo lokola yo kufite. Mais nyonso oyo ya yo esali nini ezo kufa. Olia kabilo ka bat bakufa bozolia na bango yeba ke yo nyonso oya yo bana kosala ezanini ekokufa parce que ozo kanga mana batu oyo basi ba perdra vie et puis ezali na spiritualité na yo eza physiquement eza spirituel na yo or spirituel ne pesa ka physique lokola spirituel na yo ba mi na yo ba collaborateur na yo eza batu bakufa oh mutakufa ko pesa yo eloko te mutakufa akoyi ko sunga yo te automatiquement déjà la kisi que chemin na yo spirituel eza kokufa nyonso koyi ko ya na monde spirituel ezala ka biloko sani ekufa et ko souffrir okomana ke mutu wana na vie na ye makamwe bana marcher te parce que esprit na ye eza déjà kokufa parce que ya na raya bakufa donc na monde spirituel bazo considérer yo ndenge moko na milimo ekufa parce bango nde bazala camarade na yo wana ezali deuxième doto oyo na expliquer ki na expliquer ki trois parties ya bibembe oyo partie etikala ki na expliquer yango toko za ndoto ya maison familiale bato oyo nyonso bazalaka ozolota ozana ndako ya famille na bino ya liboso na koyi ko simplifier nini ko bomisela yo mpe mukie ko simplifier makambo ya koloba eza mabete olotaka maison familiale hein eza mabete olota tambala moko to mbala mibale parce que eza place outa okolota ngombala moko na événement moko boye passe nzambe pe akopesa message ya maison familiale mais siko ce qui est comme chronique et comme qu'on se répétait plusieurs fois
que tu te rêves, tu es toujours dans la maison familiale. Tu te rêves, tu es toujours là-bas. Dans la maison familiale, bozaka kuna, bozo sala ba fête, bozo organiser, bozo lia, okinaki bodo. Yo bando tonu suzaka kole kuna. Ya liboso. Na monde spirituel, esprit na yo na no elongwa famille. Oza lié na kati ya famille. Donc ça veut dire tant oza lié na kati ya famille na maison familiale na bino lingi koloba. Koto okenda, ata obala, ata obota, ata osalaka. Yeba ke yo bazo réclamer, yo bazo reconnaître yo lokola na bimate. Lokola na kopé par exemple na kutana ndeko moko azana na Afrique du Sud. Yeba no za musala malamu. Mais ye ernyo sa na Afrique du Sud alo takaka azana na Kinshasa awe pa na bango. Ça veut dire akozwa musala soka bandi musala ri musala malama comme na 4-4 salaire wazaki na ngona musala fuba kitsaye salaire et puis musala est comme compliqué. Chaque fois soka zolo tazana Kinshasa wa komona ki musala est comme compliqué. Azo changer misala ndenga désordre. Mais tango benga expliquer na taille na ibisie lokola yo esprit na yo ezana Kinshasa awa parce que esprit monde spirituel ne peut sera biso accès na monde physique. Lokola siko yo spiritualité na yo ezana Kinshasa. Ça veut dire biloko bazo pesa yo ezana biloko ya bata Kinshasa. Yo bazo reconnaître yo te na monde spirituel lokola en Afrique du Sud. Nous autres non ya pamba en Afrique du Sud mais esprit na yo ezana Kinshasa. Donara bato yo ba esprit bazo mona ba en Afrique du Sud pour bazo bénédiction akuna yo kuna ozate. Yo ezana Kinshasa. Ah non monique à chaque fois soki musale mati au moni ba comme na point moko boye. Ba matayo salaire automatiquement fou salaire coûte pas ça nini bakata yo salaire ba kitsa yo salaire lokola na Kinshasa ah tala ba vindenge ezala non monde bazo reconnaître lokola mutazo travailler na Kinshasa là-bas tu ne mérites pas un grand salaire donc okoki kozana salaire ya ebelete parce que bazo reconnaître lokola kino ah donc il fallait aussi attention to samila kina ndeko wana na PC ba sujet de prix na orienté et le gars qui a une semaine zaki ebele 2 à 3 jours après ndeko wana sala témoignage mundele ya benge na Afrique du Sud accueilli donc patron na ya akala o baba ndo sala na ye o ya lingaka kitsaye salaire mais abengi ye lisusu azongisi ye kun bayokana na ye amatise salaire abenga nga bisinga bi papa na kamwe kaka place o patron kitsaye nga salaire abenga lisusu azolinga doubler nga salaire ko tazali nango liboso akitisa ka doubler yango susu lengi nazo kena signer contrat ndeko wana azonga ki a signer contrat banda musala ti lelo ça veut dire yo oyo lota kozana ndako famille ozana famille ata obala yeba ki bazo reconnaître ka kozana kati ya famille do ba reconnaître yo te yo bima déjà famille obala ba reconnaître yo te oza marié ba reconnaître yo te ko yo travaillaka ba reconnaître yo te ko voyager okenda ceux qui poto ceux qui wap do bazo reconnaître yo ozali awa na Kinshasa voilà pourquoi mutunyo solo ta ka maison familiale la bango okomona vie na yo kozala kaka na basinga na ba barrière na ba blocage na kati parce que ozali na kati ya famille place ba liya yo batika yo place wana. Donc bien biso to ko expliquer yo clair to ko pesa ba directive to zo continuer ba ndoto oyo bato ba kutana na ba autorité to ko lobaka na côté ya mabete to ko expliquer be bato pe ba lota ba ndoto ya malamu muto asala ka ba l'autre ami ba ndoto azo se retrouver azo kutana ba konzi lokola ndeko moko alobaki nga na lota na zo kutana ba konzi na kutana mokonzi ngani abenga pembeni mokonzi a promettre nga opesa ngambongo boy kokuta par exemple na président de la République okokuta par exemple na bato mobo ya minene okutana na bato wana mingi na butu bino bato lota bandoto wana à chaque fois lota kango nzambe a interpellé kayo une grande bénédiction esengeli ya na vie na yo mais lokola ozala kana connaissance ya monde spiritualité oyeba te ndeni ya ko gérer siko ndoto wana ndeni na ko guider yango po ekokisama na vie na yo ndo mona ka lokola ekokisama kati ndoto ya bakonzi ya autorité kokutana ba autorité nyonso na pongi na yo elingi koloba nini. Voici les versets na zotangi la Bible parce que nazo kena bino kana kati ya verset na kati ya Bible pour comprendre que ndoto eza biblique tokosaka na ngote eza ba réalité nyonso oyo nzamba azotalisaka biso. Tozeke na mukanda 1 Samuel chapitre 2 verset 8. 1 Samuel chapitre 2 verset 8 yoka oyo nzamba zoloba na bino bato okutana na ba autorité na ba ndoto okutana mokonzi ngani apeso mbonga benyo yoka titre ya ndenge ngoloba. 1 Samuel chapitre 2 verset 8 voici ce que dit la Bible. De la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Yoka bien. De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Yo oyo vanda kakokuta na bakonzi ba autorité wana baza déjà bataminene, ils sont déjà des grands. Tout ça continue. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a possédé le monde, qu'il a posé le monde. Donc ça veut dire
nzambe azopesa trône wana ezali ndenge okutana na bakonzi elingi koloba élévation na yo do bokonzi na yo lokola nzambe azwaka la se azotombola vanition na bagrand amet fo bandi kolota ndoto ozokutana na bakonzi il faut se très déjà attention que awa liboso na nga nzambe azopréparer déjà nzambe afungoleli nga bénédiction ya monene ezoya nazosaisir yango à partir ya wana okoyeba sio na kati bandoto wana obandi koluka otelema na baprière obanda kosala sikoyo par na yo ya kolongola babarrière oyo okoki kofrene bénédiction wana po eya te obati sikoyo kobatir bahotel oyo kopermettre oyo bahotel nyonso wana eganga na ntina na yo po bénédiction ntango koya osala nini osaisir yango wana explike yo moto olota ndoto ya bakonzi oyo baimportance nango nazokita na 6e ndoto toza na ndoto oyo bato balotaka mingi oza na bande de l'école neti mama moko na Lubumbashi tozalaki na ye ayebisi nga bi homme de Dieu nga nalotaka mingi naza na kati école na soki na 2e première soki 3e mais problème elekelaka mama wana ezalaka nini ye soki aloti bongo na tableau ata bazopesa ye biloko bazopesa ye baexercice akokoma soki akei mpo bakorrige ye batiaki kaka faute kaka 0 mosusu bakopesa ye exercice azokoka kosala yango te baninga nyonso bakosilisa ye atikali moto asuka na kati ya ekole ndeko moko mpe abenganga ndenge wana azalaki na Benin abandolota bandoto wana na moment oyo azalaki na problème ya voyage na ye mpo vers Côte d'Ivoire mais totelemelaki basujet de prier wana toprier efungolelaki ye porte na ya voyager de Benin à Côte d'Ivoire donc ndoto yo moto olota na bande de l'école elingi oloba nini aussi longtemps na monde spirituel badeklara yo lokolo oza nanu mwana soki tokei na Galate na kotanga su te mpo tana biso ezokende kotanga yo moko soki tokei na Galate chapitre 4 tokei na Galate chapitre 4 verset 1 okomona bible ezolobaki aussi longtemps héritier aza nanu mwana mokie akoki jamais komérite na héritage kozwa partage ya héritage na ye et nyonso bamonaka oza mwana classe na école bazo reconnaître lokolo oza nanu mwana tu es encore un élève tu es en train d'étudier encore donc tu ne mérites pas d'être marié tu ne mérites pas d'être un travailleur na vie na yo tu ne peux pas travailler parce que oza nanu mwana oza nanu élève na bande de l'école ozo travailler tant ozomona bandoto wana ezo répéter mosusu bakopesa exercice azokoka kosala malamu te yebaki badeklara yo échec oyo badéclare na vie na yo eza kaka échec ya pamba te mais badéclare échec batie sikoyo na limite ya réclamation des paroles de la malédiction oyo ezo accomplir ezo bloquer na badomaine et tout ntango échec ezali ozosala baexercice ozo réussir te se limiter yo ke oza incapable ya kotravailler na vie ya mibale ntango ozo retrouver na bande de l'école wana ça veut dire oza nanu élève okoki nanu te obala okoki te obota okoki te ovoyager parce que teni wana ya élève teni de l'école eza teni moko ezalaka ekotaka pamba te na babisika nyonso te eza na bandroit teni wana ekotaka te oza nanu mwana classe na monde spirituel mpe ndenge wana bazogere oyo bazoreconnaître lokolo eza mwana classe okoki kosala te ata ozosala bakoreklamele o salaire oyo kozala ya malamu te na vie na yo parce bayebi ke oza nanu mwana ata bapesi yo salaire ebele nzambe apambola biso vraiment ata bapesi yo salaire ebele okotikala kosala yango eloko ya malamu te mpasi bayebi ke oza mwana classe alo bakotikala yo salaire oyo eza moke mpo esungaka yo ka bamieti pamba ozozwa soki osi obala Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou.
Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Bakope so libala mais libala wana kozana stabilité ya malamu te ou bien mobala bana onyoko laka yo ou bien bana mona ke bana bazo troubler yo qui n'est ezate parce que bazo reconnaître que tu ne mérites pas d'être marié malgré aussi au côté mais bazo mona ko lokola mwana muke. Donc même bando to wana ezo continuer même na domaine ya voyage, ezo continuer même na domaine ya mariage, na ba domaine de tout. Romona ke mutu lo takana bande de l'école, il est difficile na vie na makambo sranine et fungama bien aimé dans les Seigneur. Il faut pas négliger. Tozo chité to comme après na suka. Dès ndoto na biso tozo expliquer yango ndoto ya rapport sexuel. Bande ko na ngai bino batolo taka rapport sexuel. Le ndoto wana komi lokola lisano et ezala ba misuku ba fatigué nango. Aso amitungisa mangana ili susute. Doye alala amona ba perte amona te doye et le bile su eloko ta mesana nango. Musuku tazolo ba kezali a nini réagissement en zoto zo agir. Bien aimé dans le Seigneur. Noto ya rapport sexuel bisono stoyebi ezali ba femme na ba mari de nuit. Alors na lingina simba ba point misato. Oh tozo kitana ngo tozo chite na. Ba femme de nuit oyo bino bo monaka. Eza prolonger na vie na yo zelinga okata na te. Et kota ka ndenge nini pe eya ka ndenge nini na vie ya bato. Parce que ti lelo yo comme na niveau ya kosala ba rapport sexuel wana o santaka ba vie wana vivre ka. Tango ba ndoto ba esprit wana ba koti na vie na yo. Conséquence à liboso na vie ya mutu bako créer yo ba infection. Bangone bazo yana ba infection ya makasi, bazo beta bat na ba hémorroïde ya makasi, bazo créer ba maladie incurable na kati ya nzoto na wana na expliquer te bisika ba uta na zo simba pwe wana. Na zo tanga na ba conséquence. Ba femme de nuit bako ya ba beti na ba situation esengeli. Ceux qui osent célibataire bako beta yo na molimo wana ya impudicité. Impudicité bazo sala kanini bazo utiliser kayo obimaka na mibali obimaka na basi pardon po ba semence nyonso vie ozo sala wana ba récupérer ba semence wana soki mwasi na yo wana to mobali no wana zalaka tango yo ozo sala vie wana bangoni bazo récupérer ba semence wana bazo sala musado yo komi utiliser na monde wana mais eloko ba ko permettre yo sala teza ko bala ozala mobali ozala mwasi soki ozana ba femme ou bien ba mari de nuit po ozali bala tala bakotine yo mobali ya mabe oyo azaka ya monde na bango po bayebi ke fo mobali wana utilizaka yo bazwaka ba perte na yo ba système na yo ba utilizaka kuna sikoyo ba femme wana ba mari de nuit tango bakoti na vie na yo bayaka siko bakotaka ndenge ni na simba siko po yango nde eza makasi yango na zoni na simba bayaka ndenge ni pe bakotaka ndenge ni ya liboso foye bato na 3 degrés ya bato femme de nuit azali ya liboso premier degré oto bengi ba ange de chi ba kitaki na satan le diable ba boka bango na likolo ba kitana se ba ange de chi wana misusu batika la kina mapata misusu bakina na ba cosmos mususu ba boka makina mai misusu bakoya kina zamba ba oyo bakota kina kati ya mai nde ba se dégizaki ba misali ba komi ba sirène oto benga ba sirène des eaux à partir ya sirène des eaux ange de chi y différence na ange de chi na démon na sorcier baza biloko misato différence za na kati ange de chindenga azawa na obe sirène ye a se transforma kana mutu azala besoin nzoto te po akota na kati do ye ndenga azawa na a se transforma parce baza ba ange a se déguisaka azu forme ya mobali azu forme ya mwasi akobongo na métis akobongo na noir na ba forme nyonso abimi na mokilo yo baza ebele na mokilo yo bandeko ebele bazo trouver ba chance akuta na babilo babatu wana bazo s'accoupler na bango na désordre bango wana tanga abimi na mokila batu alati nzota mobali to ya mwasi abimi na mokila batu dès que abimi na yo automatiquement atiki masque na bango na caché na bango ya 666 na front na yo et sili bien aimé ata okei ko bala surtout bandeko ebele bo sala ba vie oyebi parcours na yo ndengo banda malamu tu place yo ko sukila soko moni ke bandoto ya femme na mari de nous persister na vie na yo bien aimé dans le Seigneur raisonner zonga na parcours tel rétroviseur ya vie na yo passer na biso ne zo faire souffrir biso lelo tozana bandeko ebele bazo passer na kirdam ako passer na kirdam na kati ya kirdam wana toko détruire ba hôtel toko renverser ba cause ezo sala ke vie wana dik parce que tant coucher na ye déjà esili azui marque atine longi na yo wana première catégorie ba femme de nuit on a expliqué deuxième catégorie ba femme de nuit ezali ba démon
démon na femme de na ange de chi baza différent baza loko morote misusu ba benga ba ange de chi ba démon mais en réalité baza ba démon te ba démon bazali ba produit ya ba femme ya ba ange de chi ça veut dire tant nzamba tindi ba ange ba kitili ko ba kepa ba détruire mokili ya Noé na époque ya Noé Bible lobi ba ange ba kiti ba lula ki basi ya mokili bazala ki kitok ba luli bango ba botaki na bango bana wana bazala ki milai bilombe ya ba 6 mètres ya ba 5 mètres. Il y a 6 mètres, il y a 5 mètres. Tant aussi que ba botina bana wana ba comment il détruire mokili. Ba comme ko sala vie ma ben na 4. To yebi histoire malamu ndenge za mazaki décision aboma mokila Noé na tangwa mai. Si koyo bana wana lokola ba botama kina ba ange de chi bien aimé dans le Seigneur. Ba nzoto zalaki ya basi ya bato. Na expliquer bien dans enseignement na lobby am ezali mobali mtape saka. Nzoto moi si mtape saka. Do ba semence wana ba am na bango ezalaki ya ba ange de chi. Mais banzoto ezalaki ya basi ya mokili tango babotami tango nzamba bon mokila Noé na mai banzoto wana bato ekufaki mais ba âme lokolo ezalaki ya ba ange de chi ekufaki te babimaki na mokili nde tango babimi balandi ba papa na bango bakebata mambula après histoire wana ndenge esilelaki nde ba esprit wana babimaki na banzoto tango bato bakufaki na mai milimo na bango wana lokolo ezalaki ba semence ba ange esprit akufaka na ye lisusu te akutikala ndenge wana sikoyo azosala bazosala musala ndo moni ke pona talisa yo eloko moko ke démon ye alingaka kaka kovanda na kati ya nzoto ya mutu soko otali tango Jésus abengani démon ya mutu wana na cimetière ba démon bazosenga babima na nzoto ya mutu ekota ta na nzoto ya ngulu ça veut dire bazosenga bazoloba kota biso na nzoto parce que démon ye azalaki na nzoto a perdre nzoto wana na mai ya mbula tango nzaba bomaki bango siko batikala na âme âme wana siko moya exercer ba sentiment na ba plaisir ezalaka te ndi a permetaka kotaka na kati ya nzoto mutu a manifester de alors lokola pe baza bano babotamaki na système ya kindumba bango bazalaka soki aya koti na kati ya mutu mbala moko bango bademo bazaba ye ebele bakoti na kati na yo bakotaka na ndenge nini na bapense tokoya kosimba bapoe oyo malamu na kotoucher ba po ya kitoko oyo ezo permettre bino bo comprendre ba porte d'entrée et ba esprit wana ba kotaka parce que ba démon wana tango ba yaka ba koti na vie ya mutu ba vandi na kati na yo ndo moni so ba komi ko sa couple na kati ba ko ya ata 1000 démon ba koti na kati nzoto na yo ba vandi à chaque fois bazo sa couple na kati kuna siko yo na nzoto zo ko ba désir ba plaisir ndo komona ke génération nyonso ba jeune fille ba jeune garçon mutu moko ko vivre vie moko malamu ezatazaka na basi mibale misatu jeune nos faza kana mobali faza kana moi si faut vivre pourquoi ba esprit wana bazo dominer bazo esika na kati ba nzoto na bango nde bazo sala musala toko continuer à sujet oyo autrefois nzambe ya ko pesa biso tango na expliquer bino tozana ba ndoto ebele oyo toko expliquer toko interpréter parce que ndoto ezali l'œil spirituel caméra oyo ezo éclairer vie na yo pour lelo oyo ba appartenance na yo oyo ba pe état d'âme na yo oyo ba pe lolenge ya vie na yo ezo sala nini ezo se dérouler zoki sa mécanisme mona ki na ancien testament ba tebele ba vie na bango estamboli na ba ndoto nouveau testament Joseph asungaki abikisaki Jésus ba kimangi na Égypte à travers ba ndoto siko oyo yo négligeaka pourquoi on néglige ndoto te Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre siko te na Job 33 verset 14 okomona verset wana nzambe apambola biso tokomi presque na suka tozo chité déjà na suka na biso na lingi na pesa numéro eza place wana pona bandeko nyonso obolandi biso bomoni tozo na émission tozo le ba rapide tozo weli sangonga yo oyo sepeli o futela biso susu mukie na yo permettre biso to le kan émission aya ko loba eza ebele futo révéler makam ce qui ont contribué à moi à $5 moi à $10 na yo ya nini et permettre biso to le kan émission bande ko ba mika à travers émission ba enseignement oyo zo salama awa nzambe na biso pe a consoler yo nzambe ko contribuer na part na yo numéro na biso ezali 082 33 87 595. La majorité batebele bazotuna ngame ndeni na émission ba comme na bande écran comme la biso frère Josué oza frère ozana naza homme de Dieu naza pasteur na linga kotanga comme pasteur te biso to sala nzambe na bati traité biso to za basé na kata la saine doctrine ya biso za musala ne salak na ko pesa titre non so za importance te biso to travailler na bati traité voilà pourquoi na sepelaka mingo ko bien nga frère ceux qui peut oyo peut za convaincu na Saint-Esprit bien nga papa problème ezate ko bien nga pasteur bien homme de Dieu na nyonso lingi mais moi na linga bati traité
parce que je travaille pour l'œuvre de Dieu. Robert Ngafre na bati tenance, mais moi je suis responsable. Nazo kama ministère moko naza déjà toza bande toza na quelque part toza tambola, toza travailler, to ba déjà ko préparer ndeni toza na kati ya koluka espace mais toza déjà na isika o to samela déjà na bande ko tozali, ndé na expliquer bino histoire na nga depuis to uti Lubumbashi tozali awa. Toza na place to sangana na bande ko et puis yo muto toza na besoin la prière. Tozana ba prière ebele tozo sala ka aline ezana bandeko nyonso tozo solana bango bandeko na biso bazana Canada misu da bazo si ba séance na bango ba prière misu déjà bazo banda pe misu tozo bana bango semaine ba prière à 7 jours bazali bandeko na biso musu na États-Unis tozo bana bango ba prière ba semaine tozo bana déjà bazali bandeko na biso musu bazaba na Burkina Faso bazali ba sujet de prière ebele tozo landela tozo bandeko bazana na moyen temps encore nous sous na Afrique d'ici na Lubumbashi bazali ebele partout. Donc bandeko ebele déjà baza na kati ya ba séance ya ba prière et puis bazomona loboko na nzambe na o toza na kati ya kosala benga biso muto toza na problème wana benga biso muto se retrouver na o ezaliawa pesa problème na yo même bandoto eleka kala rappeler yango nyonso toko interpréter yango na lisunga molimo mosante oko passer na délivrance oko mona vie na one osala nini ekoleka ko banga koza na lourdeur ya ko benga te komela biso bandoto numéro na pesa wana eza numéro ya WhatsApp okomi na nyonso lingo koma poser ba question nyonso ko benga tozali a refunga matuza disposer tozo senga kaka lisungi na bino bo contribuer bo soutenir biso pour prochainement tozonga lisusu awa to ba kosala musala nzambe ndenge esengeli alors ndeko yo ozo souffrir oza victime ya ba femme na ba mari de nuit na ngina sambela pona yo pona ke nzamba lola sala loko moko ya mutuya yo oza victime ya bandoto mabe yo oyo sio lembi vie yo oyo bundi nyonso lobi ke nzamba yo kaka yo te bien aimé nzamba yo kaka nzambe na biso azo sala Jésus Christ Nazareth aza na bomoi tango yo ozolela ke nzamba azo yo kanga te zana mususu kuna azo témoigner lobi nzamba azo sala nga moko nazali awa naza témoin ya bana oyo bazo benga partout mama moko na uti osala ye prière kutu na États-Unis où tout ça la témoignage ndenge ni nzamba saleli na kaka la prière jour moko bien aimé nzamba atindi biso to bima awa to bimi na tapage te to bimi poto la kisabato mais to bimi poto partager message bandeko boza musika à travers ya téléphone boye ba koza guérison diable afungola ki WhatsApp afungola ki internet pour ayiba bana nzamba kota bango li felo mais nzambe siko a changer plan na ye na place kota ba na kata distraction internet comme chemin ya délivrance ya batu mosusu yo kota ka internet ka te pour na distraction mais lukaka ozwa makamo ko permettre pour na vie na yo ba ko bénéficier nzamba pa mola bino kanga mis place ozali na problème na yo oteka le boko na mutem tant nga nazo samela yo zo répéter problème o déranger ka yo to kangi mis to samela Éternel le Dieu de gloire le Dieu tout puissant Seigneur n'a pas mbolion nzambe na netolion kolo le Dieu de toute chair le Dieu de tout esprit Seigneur au Dieu de gloire yonde nzambo sali keto bima awa yango na tongo na après-midi ya lelo Seigneur au Dieu na beleli puissance ya bonzambe na vie ndeko mwasi ndeko mobali oya zo traverser ba moment difficile Père éternel, le Dieu de gloire, comme dit la Bible, ils ont médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Satan, le diable, a préparé que Internet peut aller na yoba contre la distraction à Keneli Felo. Mais ils ont changé chemin à Internet comme une délai à guérison, puis à délivrance, puis à évangélisation pour na na yo. N'a déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moutounion soit passé un moment difficile. Moutounion soit à cause, à souffrir na femme pe ba mari de nous na vie na ye. Moutou azo vivre ba oppresseur ya Satan le diable na ba sentence ya diable na vie na ye sorcellerie ya conscient kolia epai bandoto kopumba epai na katili wana na vie na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth yo oyo za malade na déclarer puissance ya guérison na vie na yo yo oyo zo souffrir na poto bisika oza oh pona mikanda eza passe zo ko kozwa te ozo ko revivre na kimia te yo oyo zo na libala tozo prêcher lola mais na mokil faut accomplir mission puissance Seigneur se zo empêcher vie na pour que ta trouble na condamner yango au nom de Jésus-Christ que mon Dieu te touche là où tu es maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth amen. Nzambe apambola biso numéro na biso za kofiche wana komela biso bandoto na yo atese le kaka la komanyonso benga biso nyonso téléphone za kofungama tokosunga yo kobosa mpe to ko soutenir biso poto zonga lisusu to parler o etikali nzambe apambola bino bye bye. Alors ma fille,
Oui, naza na Sainte-Thérèse, mais namuza kumona agence yango te. Petit. Excuse. Naza kuluka jibe service. Naza ngwa 0 mètre si station. Yango na kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te. Na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Papa. Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, merci beaucoup. Ma fille, Kubanda lelo, agence ya solo oyunga na confirmé, eza bongo JB service. Alors, ngai pe ya uti ku yibisa bande kuna ngai mususu. Pona kubenga JB service, ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus, na JB service eloko eza awa. Eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango. Ndengi balubaki, ndengi kaki salami. Ah bon? Na petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku, yo mutoza na Europe, po otinda biloko na yo, ko sanketete agence eza kaka moko. JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Aza kubeta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.